Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Lelo Mama Bijou don na ye na émission te. Na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou don na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo. Moi na poto ozo kitana yo kin. Ozana na mutako ya koya kozwa yo te. Contactez Bidor TV. Contactez Bidor TV ba koya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer, na katia kin. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou dor a kwesi ya mine na katia Bidor TV. Contactez Bidor TV so ozo kene na yo kin. Donc kobanga na yo te so oza na séjour na Congo, oza na moyen de transport te, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc, okozanga muto kotambwisa yo te, okozanga voiture te, okozanga place à kolala te, parce que Mama Bijou dor aza na solution ya nyonso. Mama Bijou dor na lakisa bino voiture à location à partir à Congo. Voiture eza na bon état, ceux qui toyebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali entretien à voiture malamu. Toye kozwa yo na aéroport toke kotika yo place à kolala. Séjour na onyo surtout kozanga muto kotambwisa te parce que voiture wana ezali accompagné na chauffeur. Na ne komate na prix ya malamu, prix ya mukie. Yo kaka essence na yo, côté voiture Mama Bijou dor akangi masolo. Côté esika ya kolala Mama Bijou dor akangi masolo. Zela bomo na voiture o ezo zela bino. Contactez Bidor TV. Solo la Bidor TV soko opesa mbongo na Congo. Mutu azali akozwa so okopesa mbongo na Europe Mama Bijou dor azali akoyamba mbongo na yo donc akopesa yo chauffeur akopesa yo voiture soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka soki pe 1 mois soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo Mama Bijou dor alobi na tie voiture wana na prix ya malamu pona kaka koyede bandeko na ngai oyo bazalaka na poto okende na yo Congo za na moyen de transport te pona koyede ba diaspora bana ya poto Mama Bijou dor ayeli bino solution ya voiture donc nazo lakisa bino voiture wana ozo kende Congo contactez Bidor TV akopesa yo esika ya kolala akopesa yo voiture akopesa yo chauffeur Bidor TV nde makambo voiture ya ngoyo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.